biso na diaspora tosolola bosolo lelo lobi soki tobongoli kongo na biso ekobonga o kongo na biso ekobonga o kongo na biso ekobonga o kongo na biso ekobonga ndeko na ngai ovani na diaspora to pe ozali membre ya diaspora congolaise libanda ya Afrique na biso mingi bayi bavani na Europe, Amérique, Asie, Australie, bamboka oyo tobengi pays développés. Nazali vraiment comme adressé na bino na kati ya podcast oyo parce que biso tozwi grâce ya komona makambo susu o bandeko na biso na mboka bazali komona tie esengeli mitu na biso ezala na mbongwana na sens ya développement poto mema développement na Congo. Développement ya mboka ezali le reflet ya développement ya bongo ya batu bavanda na kati ya mboka wana. Eta ya mboka ezali reflet ya ndenge mutu ya batu ya mboka wana bazali. Kokeno musigati. Yango foto bana liboso biso individuellement. Au micro, votre frère Jean Dintil, Kouta Bongo, Mikili ya Canada. Ce que c'est une liboso, kolanda ba podcast, ba émission podcast ya biso na diaspora. Biso na diaspora zali contribution na ngai poto kwa ko bâtir Congo na biso. Ndenge mutu na mutu esengeli amema libanga na ye na niveau oyo ya yebeli ya azan expertise ngai ezali makambu ya mutu ko conscientiser pe cible na ngai ezali congolais à l'étranger principalement ba vandi na Amérique na Europe na Asie na Australie na ba pays nyonso oyo ezali considéré na mukili comme étant ba pays développés parce que mona kibomoto ezali mais to vandi kibomoto ezali te na mutu na biso na mboka oyo kibomoto ezali komonana on n'apprend pas et sengeli to banda ko apprendre échanger vie na biso individuellement famille bongo et kokendaka un jour na Congo. Voilà. Tozali kokoba na sujet ya ba feti. Nazali kolobelango kopesa mwa mateya pour pendant 27 ans observer na vie nanga modèle tout ça ka ba feti na biso na communauté congolaise et zali na refléter ya niveau ya ba ya vie na ba mboko tovani na niveau ba to sala makambo. Ngana kenda ba activité ya mindele ateza mukende ni bandeko na ngai ozo sentir rigueur ozo sentir ki professionnalisme ozo sentir ordre ozo ko sentir respect à heure ozo ko sentir respect à invité ozo sentir implication ya ba organisateur dans les moindres détails pour que l'activité soit une réussite. Soko yena wa biso ba congolais eza ozo sentir mentalité ya que l'essentiel est que salamaki. C'est soko zaka na mutuni l'essentiel est que salamaki au kotikala ka kobongisaka kongoti. Ça ne sert à rien au critiquer bo bazo diriger parce que yo moko na mutuno ordonner le quotidien. Soki ba pesio place on a ba bazali au kosala ya kolekate eza lokuta. On donne que c'est qu'on a. Bongo lelo na kolobela choix ya ba invité tangu ozali kosala fête. En tant qu'organisateur, ils ont ba critères au sengé na yo otala malamu ce qui olingi fête na yo et réussir. Ndenge na lobaki banda mukwa liboso en tant qu'organisateur ils ont biloko mibale majeur où il faut simba yo na mutu et guider le reste ya organisation à fête na. Ya liboso na lobaki pe sa valeur na mbongo na yo parce que ko sala fête oko dépenser mbongo. Il faut que na suka ya fête yo moko vandobi ça valait la peine. Ya mibale zala na notion ya respect ya ba invité na yo. Pour être na suka ya fête chaque invité azala capable ya koloba vraiment na lexi tant malamu na sepeli je n'ai pas perdu mon temps. Donc et lo qu'on a gardé en mutu. Ce que to comme na show ya ba invité. Ba invité ezali très important deko au-delà ya ba membre ayant droit ya ba membre à famille nzinga na yo osala sélection na yo anatena be en compte moi belemon na peso a. Ya liboso il faut luka mutu moko oyo azali fiable. Mbala mingi nazo kokene ba fête na biso e bandaka na retard. Pas forcément parce que organisateur makamneza na retard, surtout na cadre ba mariage, et zalara souvent aussi parce que ba invité nanu ba koti na salte. Na kaya mariage, ce n'est pas normal que les couples mariés
evani na kati ya salle mpona koyamba bainvité ezalaka ndenge wana te bainvité bosi bovandi baannonce bino messieurs madame veuillez vous lever nous allons acclamer le couple qui gagne donc bamarie bakoki kokota te soki bainvité nanu bakota na salle te mais il arrive que bamarie baza na bango prêt bavandi pendant 2 heures maman maquillage et baby bamakie lisusu parce que bainvité nanu bakoti te mpo na nini tozwaka baresultat ya ndenge wana mais justement parce que bosalaki mauvaise sélection na fête surtout oyo ezali na restriction neti ya nombre de place koyoka soni te kosala sélection kotia bato te bitiatia zala na rigueur na sélection pour ne pas gaspiller ton argent nalobaki combien de fois nakenda bafête tovandi bakiti vide dernièrement nakendaki fête il y avait je pense que 3-4 tables complètement vides et pourtant na place wana on paye par tête bato balobaki bakoya au fouti mais baye na bango te poussière nde evandi na kiti quelle perte d'argent pesa mbongo valeur pona mutu o aza fiable c'est-à-dire mutu oyo soki apesi yo parole aza capable ya kohonorer yango kino na suka mutu oyo oyebi ke non ye ndenge alobi ke akozala mabendeli wa ye na yebi akozala ye na yebi aza na ponctualité bon na yebi ke kamba ponctualité eza na malade ya communauté na biso mais to bundana likambo oyo ki combattant on a ko betaka ba musiciens to balusa ngona makamususu il n'y a pas que des musiciens il n'y a pas que des musiciens pour te bongisa Congo et ça peut biso moko na bilo moko élémentaire notion lokola ya temps qu'est-ce que ça a à voir avec un musicien aucun ko beta musicien aucun ko finga politicien aucun ko finga ba pasteur mais oza incapable la notion de base ya l'heure zala combattant ya vie na yo moko soki balobi na yo et activité ko bana 17h tu ne quittes pas chez toi à 17h. So babi activité à 17h, tu n'entres pas dans la salle à 17h. 17h n'est heure bako banda. So comme na 17h on est en retard parce que 17h heure ya ko banda. Il faut vraiment tout le bel likambo to comme na notion ya temps. Tout se fait dans le temps bandeko. Nzamba sala makamuna temps. O ya yo des ordres et wuta wap ozola ngo wapi. Descendant de qui? Oza descendant de qui? Manque notion po nga na vana mboka place horloge yebanati mais belema ya nature batwazo landa vraiment ponctualité na si confusion y entre ce tradition na modernité donc bongo batu bazo basote balanda ndeko pona batu baza fiable po ofutate pona poussière eza na batu mususu akolo bana wina koya et aza capable kaka na tongo wana ayebisa yo ki akoya na ete ou même kuta yebisi yote ayene peti bato ndenge wana peu importe nde boyokanaka na ye mokolo ya fete oyo yebi kofuteli sale et surtout so kofutela bato oyo bakoya na sale wana ndeko nde baloba na ngala suta ye mais ya kobude ye nini peut-être china suka penda china suka azala ta réserve pina réserve pour boucher les trous kaso bato mususu ya fiable balobi okoko chaye mais prioriser nanu bato oyo ya fiable parce que bato ya fiable au moins bakoya bakozala wana non seulement fiabilité, élément mususu pe na constater na moni que c'est important, muto lingo invité na fête wana. Est-ce qu'azali genre muto a sepela kozana bat? Na remarqué que na milieu social bande comme mususu, ba sepela raté kozala na bat. Ce sont des gens qui sont bien chez eux à la maison. Et ça m'a bêté ça façon na ye. Azala ne penda socialité, azane. Bato bazala socialité comme mette na fête. Bato ba sepela raté kozana batu comme mette na fête. Bato balingaka penda kozana fête te comme mette na fête mais malgré que boyebani comme mette na fête tchaye na suka liste penza parce qu'il y a des gens présence na ye na absence na ye na kata fête ezaka ndemo toza na besoin bato na te na kata fête pourquoi on est à genre ya bato ba pesa ba maître de cérémonie problème pour avoir été à plusieurs reprises maître de cérémonie na sala yango na ba fête na yebi ba genre batona c'est difficile au memaye à participer parce que azon le koza ko mbete et pourtant maître la cérémonie na kata fête bande ko so telemi azate na besoin ya bibembe azana besoin ba vivant ya on ba maître cérémonie so ko je vous entends pas parce que 80% ya bato ba va na kata salle eza bato balinga na bango ko ya na ba millions ngwana ti MC amemi mukumba bande yo mutu embaucher MC mutango samsane bien te yete clientèle oyelié eza clientèle ya fête te clientèle matanga
eza na bato mosusu eza bato ya matanga na matanga mpena bajouer rôle bien mais na feti te yebaka mpe likambo wana soki olingi ambiance na fete na yo mema mpe bato oyo balingaka ambiance parce que bato wana non seulement bakorendre MC mauvais service bakorendre mpe DJ na yo mauvais service DJ yango fete yango tokendaki kutu bato azobien na bango te eza DJ te oye na bato oyo balingaka kovanda bango na salon bazotanga journal baolanda bainformation oye bango na feti DJ akokobeta ne banzembo ya danse na sina kena ba place na tie miziki bato azolia ozotala sala ozomona dia bato nde bazoningana na mitu ozo sentir comme dit Jobi bato yo lelo mo ambiance osala po déjà bato ba nous pesa ba signaux que baza prêt pour la bina et bato na dès que ba pesi bango ouverture ya piste mbala moko ba dansui na bango oui il y a des soirées na zonga pena no ki elenga kozala DJ pour j'ai eu le public qu'il fallait pour na genre et activité. Tout ça, ça dépend de toi qui invite. DJ a invité à Batouté, MC a invité à Batouté, organisateur, au sélectionner banani. Identifier bat, oh balingara Batouté, nda baza batumo social, balingara ba place nengwana, balingara ko fungwama, baza capable ceux qu'il faut rebeta maboko, rebeta ne maboko. A occuper te ga beti veste moko boye, bien maquillage moko bo. Batum so mona bango très fier à offrir. Bato ba frimara so yebe déjà caractère muta ya frimara on conseil nanga ko meme na fête te asa la fête ni ba frimer ba frimer mais ce que tu na fête tu as besoin ya luyenge ba cri de joie ba fio et là on a bana na bunda na mo na kokate au sifflet na benda mbebu mebe comment moulayi mais na réciter au sifflet donc on a besoin bato bazo siffler c'est ça la fête et ça matanga tenir compte pour moi on a eu ça na valeur tenir compte il y a aux benga na fête vaut mieux muta ko boudé après que benga qui était que oya na yé bebe solo fête ya na bato bena balinga anyima papa wana oyo kaluyenge ya fête na yo donc très important na choix na yo ya ba invité et loko ya suka pona sisa émission na ya lelo na kozongela sur la fiabilité. Fiabilité zalika kalikambu par rapport ya invité te. Au fait, batu nyonso oyo ko impliqué na kati ya organisation na yo, na kati ya fête na yo, il faut trouver élément fiabilité. Bénévole, il faut zana bénévole moko fiable et non pas mutu moko apeso parole yeneti. Ozana besoin ya maître de cérémonie, il faut zala fiable. DJ na yo za kozwa, azala fiable. Mutu oyo azana discipline, azana ki professionnalisme. Ce n'est pas mutu arbimela yo, fait banana 18h ya bandu ko installer matériel na 17h30. Décoration, batu moko fiable. Azana besoin ya 4 heures pour na la décoration. Au lieu à prévoir yango yazo ko bimana ere fongo bo esenge bo fonga ba porte. Boko tsa ba invité ne ero yazo ya pour abana ko sala l'installation. Bande ko na mona biloko wana. Ba invité to vandi libanda ba kangeli biso porte pour décoratrice, il faut ça nanu décoration. Plan na yo nyonso soirée ça nini et comme décalé. Et ce sont des réalités qu'on voit. Fiabilité ezali clé. Yekola eloko wana soki olingi feti na yo et réussir. J'espère que oyokinga malamu tozali kokoba nde tokutani susu na émission Yambala ya Sima. Soko za abonné, abonne-toi, eza nango gratuit. Ozo ba conseil ya bien, ole oyo karabi yoga oyo zoko faire avancer na vie. C'était votre frère Jean Ndinsi. Bisona diaspora, tosolo na bosolo lelo, lodi soki to bongoni, Kongo na biseko bongao. Kongo na biseko bongao. Congo et le Congo de Konanga soki ozui décision, il y a changement de mentalité. À la prochaine.